Mbote mbote na balandi nyonso o balanda biso na kati ya Flair Monde HD ya Demboembo mwasi ya mandefu mwasi zalinga bongo molobeli na bino Pele Tamfumu o bo pesa nga confiance pe bozo pesa nga confiance bo s'abonner mingi na Flair Monde HD kuna masolo ya bien zali to finga rabatute to tonga rabatute to lobaka kaka solo bosembo vérité. Na pesa la confiance na la patronne mwasi ya mandefu Demboembo oyo azana boboto na kati ya Paris. Lelo to yambela bino moko ya kati na biso na kombo ya Mama Marie Genda ayeko lobela pona makambo ezoleka na kati ya Paris na pe na France pe na Europe. Oza likambo ya bakisi ndeni to ko utiliser banzoto na biso ndeni to ko salela biso nazana na ye déjà na kati ya plateau na biso awawa. Merci na Edino Image. Bonsoir maman. Bonsoir papa Pelé. Bonio. Naza madame papa. Nazo yebate Nathalie makoma to nani oyo po image ozo pesa nazo mona Nathalie makoma koti ya to nani. Te zali vraiment ngai mama Maria Genda. Maria Genda oyo azali moko ya LR ya équipe ya LR. Mama Maria Gendo oyo azolobela vraiment pour l'intérêt à ba Congolais oyo azoya kolobela ba Congolais importance ya ba bien-être ya ba produit et ba melaka pour na vraiment intérêt ya banzoto na bango pe ba santé na bango awa na mikili ya poto. Merci Mama Maria Genda azanani oyo ayeli biso ba bidon boye to moni ba tiba ba bidon comme ça. Mama Maria Genda zana pona masolo. Mama Maria Genda azali marketeur expositeur oyo exposaka ba bien-être oyo azana compte ya publicité oyo asalaka publicité donc musa nanga ezali publicité donc nazana site ya marketing donc nazolo bela mingi importance ya ba produit. Est-ce que le maman on demande ba produit est-ce que osa reconnaître na kati ya France pour na ba produit oui enregistré oui nazali reconnu confiance oui nazali reconnu nazali moko ya groupe ya EDES awa na France nazali vraiment formé na kata EDES école de succès awa na Paris et bandeko bakoluka bayeba soki pe babeti LR et Aloe Vera batindi kombo nanga kuna à partir ya compagnie akoyebisa bango et azali moko ya groupe na bango to azali moko ya mosaleli na bango to molobeli na bango. Lelo soki baniba rejoindre yo Mama Maria neti matlokola ba Tania Kevani ba Rachel Kevani okoyi koloba nini po ba peso confiance parce que to kolobela lelo tozolobela likambo o eza ya produit. Parce que tout le monde en France, tout le monde en Nengembo que sotambola, ndenge ba jeune garçon biso, ba papa, ba maman, ndenge etambola. Lelo Maria Genda ayoko sunga. Vraiment ayoko sunga biso. So il est tout benga Tania Kevani allo a tout na ba question pour na likamba ba produit. Ba produit oya yo o eza concernani. Bon, ba produit oyo eza vraiment na ba rôle ebelé. Nako sola na bango na expliquer produit moko na moko rôle ya produit moko na moko oyo etelemi na liboso ya plateau na biso. Ba produit oyo eza pona basi to pona mibali. Ba produit ezali en général bana basi bakomela bana mibali pe bakomela voire même bana bakoki pe komela ba produit oyo. Eza pona ba âge to eza nango âge nyonso. Oui, oko banda komela ba produit oyo à partir à âge ni. Donc déjà à partir ya bana 12 ans bakoki ko banda pe komela ba produit wana. À partir à bana 12 ans. Oui, à partir à bana 12 ans mata likolo. Na 150 ans à oui, komela ba produit wana. Na moni oyo lelo na ba produit. Oui. Tant na moni ba produit oyo to bana moko. Oui. To bani na carton na biso oyo. Oui, yoko yoko tangango. Night Master. Oui. En carton oyo produit oyo kombo na yango Night Master. Night Master ezali produit o ezali qui est fait à la base d'aloe vera. Donc ezali produit à LR nde abimisi yango d'abord LR ezali compagnie allemand.
na si biso nyonso tovandi na poto awa toyebi ke ba allemand bango basalaka ba qualité ya bakisi ya malamu. Alors produit et salami vraiment na Allemagne, mais distribution nango ezali nde awa na Paris. Donc bandeko bako luka balanda lien ya compagnie bako ko beta sini wana LR et aloe vera. Nde bako kota bako luka ba landelango tina se mais pona lelo ngana ko expliquer donc Night Master ezali vraiment moko ya ba produit oyo soki mutu ameli yango et bandeko na butu mutu akolala tranquillement. Donc tant balobi night donc ni koloba na butu. Donc eza produit moko oyo LR asali yango po emela makana pokwa er ya kolala. Et bandeko biso nyonso toza wana mikili ya poto vraiment ba produit oyo surtout ya komela kana pokwa er ya kolala na kobetela yango sete makasi na bandeko ba congolais. Lelo toza na majorité ya peuple congolais awa na mikili ya mindele ba komi na ba problème psychique, donc problème ya mutu, raisonnement, stress oyo ezotungisa biso awa na mikili ya mindele oyo na misala to salaka bambangu tozoko kima. Pardon, frenena muke. Oui. Produit oyo ezali eza ya komela to eza ba type to eza ba. Non, eza comprimé, eza ba produit à boire. Par jour na ngo komela ngo combien? Eza la kanakati eza na ba sachet. Ba capsule to bazi. Non, eza en poudre. Qualité oyo eza la en poudre. Ba koyi ko tia kaka na mai après mutu aningisi na verre ameli. Maya moto maya malili. Maya malili. Ok. Voilà. Akomela ngo kaka na pokwa afungoli sachet moko et par jour, une fois par jour. Voilà, une fois sachet par jour akotaka 12 na kati. Donc mutu akozwa kaka sachet moko et atie na mai na ya malili ameli yango et akolala tranquille et mutu na yepe ekozala tranquille. Et traiter malade nini? Bon, ye aza contre ba stress. Ba stress oyo ezotungisa biso awa na mikili ya poto, ba nervosité et ba maladie lokola o biso to bing na lingala balukika ba kanda wana et puis na ba oubli wana. Nde ye aza contre akopekisa yango et okoki kozala na kanda mingi te et ba oubli kobosa na mingi. Ye akopekisa yango akotia mutu na yo tranquille. Ba kanda o dani pauvre apesa biso. Oui. Ye akokalmer ba kanda wana. Oui, akokalmer vraiment ba kanda ya papa Dani. Ok. Siko nde to moni ba produit bo tala yango bien. Maman veut expliquer biso. Bo tala yango pena bien. Bo joango bo se partager. Bo partager tout le monde na Flairmont HD. Bo partager mission na biso. Et ça très bien. Toko sala ka émission ya ba mafinga te. Ya kolobaka lobaka te. O nyonso ezo sunga pona biso. Nde na mboka o tozali. Tozana ba stress ebele. Au moins na mutu lokola Kevani. Kevani Tani azo peso ba stress, au moins mutu lokola Zero Kir azo peso ba stress. Et ça ba produit o vraiment ezo sunga population. Si comme maman kitisa na produit wana. Tulongo wana. Produit oyo. Pro balance. Oui. Expliquez son nom pour un produit oyo. Produit oyo babengi yango pro balance. Donc yé a balansaka nyonso tango balobi pro balance, donc balance d'abord biso nyonso toyebi importance ya balance. So balobi balance donc ako peser nyonso aza pona poids ako balancer. Soki mai eleki na nzoto, soki mafuta eleki na nzoto, soki sukali eleki na nzoto, soki mungwa eleki na nzoto. Alors produit oyo rôle nango ezali ako balancer nyonso. Oleka sukali mingi na nzoto ye akopekisa sukali akoleka te to mafuta mingi na nzoto mafuta pe akoleka te. Donc makambo nyonso na nzoto ekozala kati donc akobalancer mai mafuta makambo nyonso na nzoto ekokende normal. Expliquez biso eza comprimé poudre ou pona kopakola. Ye azali comprimé. Aza comprimé. Aza 120 comprimé na kati. Aza ebele. Bon, mutu akoki komela kayango na tongo akoki kozwa mibale et na midi mibale to na poko pe azwi mibale. Ça dépend ndenge ya ko utiliser. Donc par jour mutu akomela ngo combien de? Donc mutu akoki ko kamatata mususu ça dépend ta musu 4.
musu akomela pe mibale na tongo ameli pe mibale na pokwa, ça dépend. Bon, Maman Maria, na batu oyo bazoko gende ko katsa libumu osala banzoto nde tozomona lelo ba minu banzoto ko kata sikoyo nengo lobike o eza pona libumu. Est-ce que yepe akiti ole okende ko kata nzoto? Est-ce que yepe akitisa nzoto? Oui, yango na lobi awa ye aza ko kitisa nyonso, ezala mafuta, ezala mai na nzoto. Ye ako kitisa, voire même na basi oyo baza déjà na ba problème kuna ba mafuta wana eleki bango na se ya ba mabumu, ye akenda ko diminuer mafuta wana na kati ya banzoto ya ba matrice na biso kuna, akenda ko sukola kango abimisaka même ba mafuta wana. Donc aza vraiment produit moko très bien puisque akopekisa oya munene te, akopekisa pe mafuta ele ka ona nzoto te, akopekisa pe mai donc makamuna nyonso ekusa kaka kati. Ba prix nango peut-être ba tu bazoye ba prix nango, est-ce que ba prix nango ozana moyen pe ya opesa ba prix nango na kati ya télévision na biso ya Flairmont HD okopesa pe ba prix nango to ozo lobaka ka po oloba po ba prix nango mona mutu mususu alinga yeba ezana ba prix nini. Est-ce que moi ezali akopesa ba prix to te? Bon ba ezali vraiment consigne ya compagnie puisque ngape naza na kati ya site ya marketing, soki ndeko ko nécessité a bengi na numéro nanga na 07 51 49 55 44 na suka comme ça ba numéro nanga ezali 07 51 49 55 44 na suka. Voilà. Donc o ezali pona bato bazana ba graisse. Oui. Et qui sera graisse. Oui, na mai na nzoto sukali donc mutu nyonso eza bata diabète bakoki pe ko utiliser donc azali pro pala ako balancer sukali nyonso mafuta biloko nyonso ekoto même mungwa bata tension pe bakoki ko mela yango akitisa dimension ya mungwa na nzoto ya moto. Yom tozana tension, yom tozana makolezo vimba, yom tozana banini yango. Bolinga kolanda be mission ba finga ka baloba kanite. Pona nzoto na yo, pona soin na yo. Na mboka oyo everokiri, na mboka oyo tolia biloko moko boye, eza ba bioté. Vraiment. Ba biloko tolia eza nga ba bio. Vraiment. Mo mona toke soma na Château Rouge, et ça là un mois fanda kana congélateur. Dembo wembo. E fanda na ngoka ka wana tokeka to bandi ko lamba en place na ba région na biso to wela kaka courant yango bo contacter Flairmont HD. Bon mon numéro ezawana bo bengi bo mona ba produit oyo toza na deuxième produit toke na troisième produit na biso to moni produit oyo yo moko tangaka parce que ko tanga My Master. Ouais, master oyo eza pona nini expliquera pena bande ko na biso malembe po ba comprendre parce que Fanny Manda a comprendre makambu ya ba produit oyo neti oyo Maman Maria eza pona nini. Bon, produit oyo vraiment tana yo ya ko bango nyonso misatu eza vraiment produit moko. Donc bango misatu boye eza produit moko yango yo My Master. Bon, soki lelo émission à lelo et matami eza vraiment na tina monene surtout toye ko la ki sa communauté congolaise produit oyo complément alimentaire oyo puisque ezali vraiment ba complément alimentaire ba bien-être ndenge ba bengi et bandeko soki émission ye lelo eye penza na pokwa lelo eza pona yango et My Master aza complément alimentaire moko aza très capital et biso communauté congolaise na poto awa to bandeko bazana mikili ya libanda ba congolais mususu vraiment ba meka kolandela produit oyo. Donc ezali vraiment important de nazo bandela pona nini nasi bandeko bakomona image ya mutu on a moni image ya mutu eza pena bande rouge. Voilà. Donc faut expliquer bande rouge na 10 oyo ndenge nini mutu akoki ko salela ndeni mutu eza pona ndeni mutu akoki ko utiliser ngo. Bon tangu bomoni mutu ya mutu ba pelisi na ampoule na kati. Donc eli koloba nini ezali produit moko to bien-être moko to complément alimentaire moko oyo eye d'abord ko nettoyer kaka cerveau ya mutu. Donc awa na mikili ya mindele azali complément alimentaire moko très capital. Awa eloko eleki stress na poto awa ezali te. Nansi lelo
communauté na biso toza na ba problème et toza vraiment devant ba problème bandeko ebele omoni azo tambola bandeko mususu akoma koloba loba ye moko na nzela stress ya mikili ya mindele ezokende ko bebisa biso cerveau stress ya mikili ya mindele bandeko mususu bakoma azo tambola atiki meme mikandango oya yaki koluka mbongo atiki azo yeba lisusu te asimi nzela akei atiki na mwana na train bandeko stress oyo eza na mboka oyo elekindelo e bandeko ebele lelo ana mikili ya poto incompréhension mususu kanda nervosité mususu otozomona awa na impoli donc ayebi nini te aloba donc mutu to comme na problème ya mutu makasi voilà incompréhension tina kati ya ba couple mama mutu makasi wana lobi mutu makasi ya teti to mutu makasi ya ba problème mutu makasi ya ba problème mutu makasi ya ba problème papa Pele eza lo ya dembo wembo tala mutu makasi ya teti mutu te dembo wembo ya ye eza ya nde musupo dembo wembo amelaka yango déjà nasi na bandai ko tekela ye yango bandakala amelaka yango donc problème ya oyo tozo vivre est-ce qu'on a poto eza ya teti te mais eza ya ba problème oyo mutu ya mutu eza saturé oyo LR a remarqué que ba cerveau ya batu est comme saturé donc mutu na kati eyindi et bamsusu basoko kakutu lisusu ko simba ta relation ya libala te produit oyo bandeko eye pona ko équilibrer mutu puisque ebele ya bandeko ana mikili ya mindele mitu etondi et ndenge mitu etondi mitu ekomi saturé et produit oyo vraiment rôle nango eye pona ko sukola bongo ya mutu et puis ko mema mutu na raisonnement oyo ezali vraiment normal nde importance ya produit oyo LR alambi yango na tina ya ndenge wana et ye lisusu na tina ya ba trouble de comportement parce que lelo au sein de la communauté bandeko ebele okomona ndeko mususu oyozo yebse likambu ya normal ndeko atengami ake mopandi donc eza vraiment ba remarque oyo tozo remarquer ana mikili ya mindele ozo bebisa biso voilà ouais mitu ya bato conseil ya malamu mais ye azo mona kaka ke ozokende mabe mopandi mutu ya mutu elingi esukwama oui. donc oyo akoki komela yango oui akoki koutilize mai mpona mutu amela oyo bon na tongo bandeko mutu akoki komela yango mpe na tongo akoki mpe komela yango na pokwa donc mingi na kosenga na bandeko bamelaka yango na pokwa avant balala donc na pokwa akoki kokamata par exemple oui bouchon afungoli akoki komela ntango mosusu 4 bouchons na dose d'attaque oui na ameli vraiment 4 bouchons na ye akola la pongi tranquille papa Pele et na tongo okomona akolamuka akosentir mutu na ye pepele olokola likambu ezalite mais mama Maria Genda mboka o ndeti pibo munongo R9 nenga lobaki mboka o ezo swa biso mitu na ba facture na bino baebasi bana donc oyo vraiment ils ont calmé vraiment mitu ya batu oui ben vraiment ça bien-être moko azali très important voilà même na linga ki na kota na koyebisa même vraiment na bandeko mususu oyo toza na bango awa na mikili ya mindele yango ezali vraiment tina monene ke lelo komona bandeko mususu même voir kobala alingi susu ko bala te mutu etondi ekomi saturé alingi ko satisfaire moi cité mobali pété to alingi même pas ko sentir pe alingi ko yoka likambo libala te yango célébrité etondi na poto ebele ya ba célibataire bandeko ebele bakomi ba célibataire ponini mutu ekomi na charge eleki ndeko azoyeba lisusu te po ndenge alwevera lobi mutu yango nde ezali moteur mutu ememaka binama nyonso ya nzoto po ntango mutu etondi ndeko akozala na ntina ya libala ndenge ni to akoyoka nyonso ekomi paralysé raison pour laquelle nazobenga même bacélibataire
que na groupe na yo likolo ya voilà bon yango na lobi boye donc bien-être oyo to complément alimentaire oyo azali très important na biso nyonso oyo to sa awa na mikili ya poto ezala ba oyo baza ba marié ezala ba célibataire ezala bana voire même bana oyo baza déjà au-delà de 12 ans oyo bazolia ba produits chimie oyo ezomata biso nyonso na mutu ezobebisa qualité ya réflexion na biso na ba problème oui donc nyonso bakoyi kolia na bango toujours continuer. Merci na Émilie Fataki, merci na Élisée Fataki, aboni ndinganga Evelyn bo s'abonner toujours na Fleur Monde HD ya Mama de Moembo mwasi ya mandefu Ningozol. Tomoni on a 3 bidons awa. Tomoni on a misato. Oui. Misato. Oui. Na misato oyo, expliquer biso oyo. Deuxième nango oyo. Ils ont un bande vert. Oui. Bande vert, ça veut dire quoi? Oui. Parce qu'ils ont une différence awa. Ils ont un bande de tout le monde a moins 3 awa. Bah, oh, on a mon bande rouge. On a mon bande, mais nous sommes comme ça, formule là. Bah, Mighty Master et Brain Body Performance Drinking. On a papi malanda na Nathalie malanda mbatunaki. Tout le monde est à 3. Oui. Na 3 différence entre 3 autres. Ou ils ont bande rouge, ou tout le monde est à bande vert. Oui, nous sommes misato, soki otali ezali kaka vraiment produit moko. Ezali ka produit moko et différence nango ezali ka na mwa couleur mukie na kati. Couleur mususu. Oui. Oui. Bande vert yewana mais azali kaka produit moko. Mais ye azali na mwa couleur, ezali na différence ya mwa couleur. Bande kona yewana mi balé bazana couleur ya mwa motane mingi et puis ye azana mwa motane moko ya mingi te. Pourquoi ba différence wana ya ba couleur? Oui, ba différence ko melandenge moko to ezaka produit moko. Ezaka ka produit moko. Différence wana ezali. Bon, différence wana ezali boye ba kisi wana ezana bande ko mususu lokola eza kisi moko to bien-être moko soki o meki yango na munoko koyoka ngo lokola guya mwa muke makila. Ndenge nango ndenge elamba meli lokola mwa makila mwa zei wana batu msusu bakokaka ko mela yango lolenge wana te alibasali voilà ba diminuer awa na vert ba diminuer yango basali yango lokola un peu jus doni ezapena bande msusu neti ngai précisément na melaka nde oya rouge ou eza directement motane makasi. Siko mama tango mutazo melango est-ce que ça na droit ya komela ne pe bomika biso bata ba bière? Oui. Est-ce que mutazo na droit pe ya komela bière to tango azo sala kir ne to bengaka kir ya komela biloko o est-ce que mutazo na droit ya komela masanga ou pas? Oui, complément alimentaire, normalement, etambolaka nango na vraiment masanga. Ndeko mususu o amela ki par exemple masanga na ye na moi et na pokwa akoki komela yango ale malamu après ameli yango. Donc akoki komela ne masanga. Non, ce qui amela ki par exemple et ça vraiment masanga pe ça par exemple 20 et ça lokola vraiment ekotaka ekendaka na biloko akolia mais na soki na ngonga kolala akoki comme mais akoki ko sangisa yango te na moment na o ameli masanga zupe o asangisi non normalement ekotambola bongo te donc complément alimentaire o melaki na ona moi mais na pourquoi okoki pe komela yango eza mabete ba différence eza ndenge ni pona ba prix pour ce mutalinga rejoindre yo na numéro na téléphone pour te ba prix nango est-ce que ils ont ba prix différent entre na 3 oyo to ezaka même prix avec nyonso tout ezaka talo moko donc talo ezaka mo mingi te bobanga te bobenga na numéro 07 51 49 55 44 nasuka. OK, merci beaucoup. Toujours continuer mission na biso ya bakisi oyo ezosunga biso na kati na mboka oyebi ke mboka oyo nde tozaboye pétage na pétage tozomona makambo bo partager émission oyo eza kitoko makasi zetkiri partager émission Christopher Mandiango international meilleur jogo to se partager est-ce que ba joueur pena ba musicien ba na droit ya komela ba kisi oyo? Oui, pourquoi pas.
L'obé na pona ba joueur. Est-ce que ba joueur na biso ba pe na droit ya komela ba kisi oyo? Oui, ba joueur baza na droit komela, ba musicien surtout nazo benga pe intention na bango. Vraiment kisi oyo to ba bien-être oyo bandeko eye pona kaka ba joueur te eye na ba sportif bandeko nyonso tout oyo bazalaka na pona mutu nyonso. Eye d'abord pona mutu nyonso tout. Donc bandeko oyo normalement par exemple ba sportif ne bazalaka uti ko sala voilà uti ko sala sport aza fatigué. Donc ye aye pona yango a nettoyer ka vraiment fatigue wana na kati ya cerveau. Donc ezo senga même na bango nyonso ba sportif ba ya Jean-Paul Ngambe ba maître Chora Mboma Chora Mboma bango nyonso bata makasi ba maître le mabe bino nyonso ba ya Gama bête sauvage bango nyonso tout oyo baza bata makasi oto yebi bato sport ba lukangai ba benga na numéro nanga na 07 51 49 55 44 na suka. Donc comme ça oui même ba azala mona zo sala émission na e azo toka azo ganga. Est-ce que loko o neti ba bokechu tolobi awa ezali vraiment bien-être moko oyo e lié kolongo la fatigue na nzoto ya moto to na kati ya cerveau ya moto ba idée suicidaire ba idée ya mabe donc nervosité likamuki a tomboki. Et donc ba idée ezotinda ngana ko zaka célibataire ngana ko balate ngana ko beta ngana ko bunda et vraiment ba idée wana nyonso tout et eza ba idée moko ya malamu te ba c'est les ino pas ko komela voilà même bato baza vraiment na bazaka na ba aza fatigué ou tunie likambo lobby mbala moko ba langage o ya kilo wana et bandeko eza vraiment malamu te. Et il faut amener la kango comme ça, moutou na ye et ko zala tranquille pe bien-être wana et ko apaiser cerveau na ye na niveau ya qualité ya raisonnement na ye. Merci beaucoup toujours continuer na mission na biso lelo to lobela kaka qui c'est émission auto lobela produit na biso ya bien-être Mike Master. Donc toujours lobela émission oza lelo pona ba kisi pona komela. Eza ba kisi moko même omela no bière okoyi ko sombango. Neti muta silika makasi sele zuna fingi ya lobby kisi yango Chura Mboma ya ganga fingi kisi yango ba kisi yango ya komela o eza ya mama Marie Genda apesa biso ba kisi Papa Africa ba kisi yango ya komela po yo zaka soko ye o komi kanda pona makambo ba warrior yango ba kisi. Merci toujours continuer émission na biso ning bazo expliquer biso soki bomoni bozana besoin na biso bobenga biso toujours na Flairmont HD bo komela biso na ba commentaire na biso bo partager massivement vraiment émission oyo toujours le bela likambo ya produit oyo to continuer na moni mususu ya minene zali awa sincère mes condoléances ya Claudine Kinwa tozana matanga tozola la kuna tozole kabisono sunanda kuna kati ya Saint-Ouen maman oui na Saint-Ouen lobi tola la titongo samedi toke kotika papa Jean Kinwa grand frère na bisono mes condoléances na Kinwa tozala na bisono sobi ke papa Jean zali ko lia na batu ya Kinwa pe azaki ko lia na batu. Merci brother ma vie ngali sosoza na problème ya deuil moi na kufaki sincère mes condoléances na brother ma vinga tomoni oyo expliquer biso na ona moni on ba tiango soki ba avocat soki ba nini donc yom to ko expliquer biso ngo bon ye vraiment azali aloe vera à boire drinking gel donc vraiment azali peut bien-être ndenge papa Pelé alobi ezali avocat ezali vraiment musisa wana racine wana ya aloe vera nde bakati yango mike nde basangisi yango na si bandeko baomona signe ya miel na mopandi donc miel nde elamba mina aloe vera pona koluka kozwa solution ya bien-être oyo to complément alimentaire oyo azana ba rôle pe ebele na kati ya nzoto na biso ndenge tolobi awa drinking gel aza bien-être moko très capital na nini biloko tozolia awa na mikili ya mindele awa biloko wana mingi ndenge papa Pelé autaki koloba bandeko eza biloko moko ezali ba bioté d'abord aloe vera LR alobi vraiment awa na Europe tozana
presque 71% ya biloko otozolia eza vraiment 71% na otolobaka na ndenge ya Belgique na ndenge na biso ya France. Na ndenge na biso ya France 71% ya biloko ya kolia ezali vraiment malamu te, ezali bioté bandeko, ezali bioté et bandeko effet ya kolia biloko mingi bozomona tozolia lokola misuni, lokola bangombe, lokola basoso, biloko wana ezali piqué moni ezo kola na normal boete bazo tuba yango batonga e batonga wana yango maladi. Donc ça le quoi biloko biso tende to zakake to zin kabana biso to kelese matiti to zingulu na biso to zo pesa e biloko akolia mais oya awa to zo liango na bazo pikango mingi ba seringue batonga. Donc soki ba mafuta na ba graisse wana. Donc mutaza capable ya komelaka ba oyo. Expliquez vraiment. Oui, donc ndenge tolobi ndenge LR a lakisi alobi ke biloko mingi obomona awa eza na bakati ya ba magasin ba supermarché ou eleki bisika ndenge na ndenge biloko wana eza na 71% ndenge touti koloba awa na biso ba Congo belge na ebike oyo ezoloba ma awa ba congolais nyonso tout na bandeko baza na Belgique parce que bango ba yebi ko limbola 71 te voilà. Donc émission d'abord ezoleka na lingala po esunga nanu ba congolais yango toko tia chiffre oyo ba congolais nyonso tout ba yebi donc 71% eza ba congolais baza na Belgique eza ba congolais baza na Allemagne to bandeko oyo baza mipandi na ba États-Unis d'Amérique. Donc toko citer chiffre belge po biso to za colonisé na ba belge donc pour na ko expliquer d'abord 71% nde tondi na chimie awa na mikili ya mindele. Donc oyo soko meliango ezo kitisa ba mafuta ba graisse wana. Oui, eko bomana vraiment qualité ya ba chimie o tozolia na kati ya banjoto na biso po vraiment biloko ngo so to le et bandeko chimie wana ezo tika na biso na kati ya makila. Mama oyo pe tomoni yango siko toke na oyo eza même produit to eza na différence parce que na moni yango oyo eza bandi ya pembe oyo ezali bandi mususu différence eza entre oyo na oyo eza différence na mo eza ni bon oyo ndenge ezali boye nasi bandeko bakotala oyo kuna eza moi jaune makasi différence ya miel wana eleki moi jaune et oyo eza na miel vraiment mingité. Donc c'est-à-dire bandeko oyo babela par exemple ba diabète maladie lokola diabète bandeko wana bakoki komelaka oyo te bakoki ko utiliser oyo te po et tout bakoki ko utiliser bande jaune oyo te puisque yango miel eza na niveau ya likolo et bandeko oyo baza lokola ba diabétique to baza ba maladie moko songolo oyo e mataka sucre bango bakoki ko utiliser oyo et bango nyonso tout ye pende bomoni bango nyonso mibale baza ba aloe vera kaka mais ye aza wana kaka e komela mana bato oyo baza ba diabétique bakoki pe komela yango mais oyo ba diabétique bakoki komela yango te. Donc oyo eza pona bato diabétique. Oui, oyo ba diabétique pe bakoki komela oui. Différence eza na ba prix différence eza nde na ba prix nango. Bon na ba prix nango nyonso tout eza na prix moko. Donc oyo kuna eza na prix musu te au par exemple bango mibale baza bandeko bakoteka makaka na prix moko. Komelango esengeli boni o melango na mukolo. Ye na mukolo il faut komela bango d'abord air na bango ezali bango bamelaka bango na tongo. Tandis que bawana okoko mela kaka na butu. Moni tango akolala puisque eza makambo ya mutu et bango okomela bango na tongo. Moni na tongo po biloko yo liaki na butu et soki omeli ye ale ye a nettoyer michopo a nettoyer ba rein ba donc ako sukola penza et ako pesa système immunitaire na yo makasi. Donc a nettoyer nyonso tout na kati et a bongisi. Moni na nzela ya mibali même ba mibande ko mibali o baza na ba problème ba faiblesse sexuelle
voilà, oh déjà voir même bandeko déjà ba moi ça comme déclarer ndenge tozoloba wa même bonzoto na bango bandeko mususu ba qualité ya ba sperme ebeba voilà ba comme fatigué ba musupe ba sperme mai nde toloba puisque ezali tabute tozoloba pona ko sunga voilà donc ezali pona nde ko sunga papa Pele donc bandeko mbali mususu kutu ayebite qualité ya sperme na ye na lekaka mba musu na lobaki bandeko ebele même test wana spermogramme basala kangote wana na communauté na biso congolais voilà ebele ayebi même pas na nzoto na ye niveau nini akomi azana tango azaki na 12 ans azalaki par exemple boy etango akomi na 37 ans 38 ans 40 ans ayebite 50 ans par exemple voilà 50 ans même matali kolo parce que communauté lelo ebele ya bandeko na biso ya mibali to bandeko mingi ya basi kutu mwa muke po basi bakenda kolanda minganga mais tozana problème makasi et pas mibali. Donc bakisi na biso na mwasi na mobali akoyi komela yango. Oui. Mais Maman Maria na tunona elo moko. Siko bakisi oyo ezali pona ezana batu mususu to nde tozo sola boy. Uzoka mutu peut-être odeur na munoko mabe munoko solo azobimisa bagazi ya mabe. Bakisi wana awa yango pe na ozana ngope to ndenge ni. Parce que to yeba pona bandeko ba Holanda biso po ba kotuna yango pe. Oui, bakisi wana ezali to ba bien-être to ba complément alimentaire oyo ezali vraiment important puisque bande ko mususu monike ba bimaka ba solo mabe na munoko to bande ko mususu moni basala ka ba gaz. Donc to bande ko mususu mona moi mabumu etombo mi moi likolo e bande ko mabumu wana mususu moni etombo mi ezali vraiment bien té puisque gaz voilà gaz et vandi na kati ya michopo moni voilà et vanda kabiso na kati ya michopo et tango evanda na kati na michopo ndekwana lokola a tongola kate amelaka ni complément alimentaire pour a nettoyer michopo na ye na kati bandeko gaz nde esalaka étouffer michopo na kati donc evimbisi michopo moni evimbisaka michopo et michopo evimbi al evimbisi pe libumo ya moto. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bino mo bozo mona ndenge émission na biso kende. Eza émission o tozolobela kisi. To sala ka ba examen to vanda na poto awa msusu ozana semi na yo mais osali msusu inane semi pe sili muta sali ba examen te. Bakenda raté. Donc pona biso ezaka soki obeli le osali ni OK hôpital. Mais tant on tambola boy tout le monde rappelle moi on tambola moi vertige on mona moi kizunguzungu on mona mso zo sala musala boy osalika musala ka 1 heure de temps 2 heures obandi ko toka yo moko ko toka na ya netika ke nzala vertige banini nini okolo bana communauté na biso pona bakisi wana po tout ça le paye fort au dresser bandi kona biso na ya basi na ya mibali mono bimi na tongo usukuli mbangu obimi ka buoke musala nino koloba pona bango. Oui yango vraiment na ekoloba pona bango soki na ekoloba pona bango ezana tina yango na memi d'abord bakisi na plateau et puis ba congolais botelema communauté congolaise to telema biso nde tolobaka na lingala na biso oyo ke biso tozaka peso toke na bamboka batu tozaka limité biso ba congolais et tolinga vraiment kokota pete toluka nini na kati ya mboka wana raison pour laquelle na profiter kolobango awa lelo bilomo bozotala même to ya niveau ya célébrité oyo ezana mboka na biso ya mikili ya mindele awa congolais na ndeko na ye bayoka na kate ba misusu problème ya mitu ba misusu pona kutu ndenge papa Pela kucholo ba ndeko mususu même ata akutani na bolingo boye na mwasi koloba to ndeko mwasi tokenda ta ko sala ba examen ba congolais to sala kangote donc esika kaka batu bakutani muto akovanda ne ka bongo tozo vivre ka ndenge moko lokola vraiment banyama to yeba raté ya zana nini non etali congolais te to monika poso kitoko voilà donc congolais atalaka mingi libanda et kati na yenzoka eza ya kobeba voilà lelo ebele bazo kufa ebele bazo kweya
mususu AVC c'est 4 mutu mususu AVC ezozwa bango ezoboma bango mususu misisa mutu kuna esi eliama ndeko ayebaka na ekutu te atambolaka ne papa uti ko bazoka ba vertige azoyoka ba manifestation mususu ya malamu te mais okomona ndeko wana il s'en fout azotambola kaka donc congolais azana temps ya ko contrôler nzoto na ete azoka ba vertige mais azomela pe masanga azomela pe ka masanga mutu ezobeta ye makasi mais azako mela pe ka masanga alors tango azomela pe bongo niveau ya raisonnement na ye ezomema ye na makambu kaka ya mabe azosala kaka mabe esuka nango kutu voire même mususu ezomema bango bazala même ba célibataire nde tozoloba. Merci beaucoup na Yemoko Yawili Moucheni Code ya Mboka Véro Mango babi le 30 décembre pardon toi na soirée moko chez Véro Mango na kati ya Pierre Fit toza susu na Noisy le secte mais toza na Pierre Fit tokuta na biso nyonso kuna kolia komela donc bokuta pe bakisi oyo kozala nango besoin bokuta bakisi oyo tozala nango wana pona koteka eza ba prix moko normal bobanga te bosomango na ba prix ya bien eza ba santé na biso eza ba nzoto na biso to traité bongo na batu oyo balingaka produit kopakula bato bapakula mingi lokwa ba Rachel Kevani okoki ko ba nini pona ba produit na bango bon bato baza bata choko mona choko betie mais le poissonné comme beba et comme commissaire le cola so bandeni est-ce que ba produit wana pe awa na kata société na soto za na ngo oui même kaka yango nde tolobi eza pe na collagène na kati parce que collagène etretaka poso ya nzoto ya moto esukolaka makila et puis ebongisaka qualité ya peau ya moto donc na kati ya ba complément alimentaire na biso LR a lambi yango na qualité ya malamu nde na bandeli suske biso stoyebi ba produit allemand eza ba produit moko ya malamu donc ndenge eza na collagène na kati OK mutu azomela même miel toyebi bien miel pe ebongisaka vraiment qualité ya nzoto ya moto to poso ya libanda ba mafuta musubu moni batu suba itizaka pakolaka mafuta o eza na miel Doko dembo mba pakola mafuta oui dembo États-Unis Canada oui asomba ngo 480 €. Oui. Est-ce que ça moi sina rovana ne mafuta 480 €. Eh pardon badi ninga zana zomona na te mikolo na bemiso parce que teinture na beba kisiko livraison na et pesa ki moi contretemps moi ba azwa mafuta ezate pesa ki contretemps ce qu'on a battu o basuba ka masuba ya jaune nde biso to kota mono koti osuba masuba ya jaune produit ni to ko utiliser kapo et soigner rapé masuba na biso parce que masuba na pe utara na bare oui kasi yango na lobi ba bien-être na biso to ba complément alimentaire na biso oyo ye asukolaka na kati biloko nyonso tu ya kati ya nzoto ya moto binama nyonso ezala ba rein ezala ba matrice voire même bandeko oyo bana ba problème ba hémorroïde bino mibali na biso ya awa bandeko ebele misala même bana basi kokende kogumbama ba physique wana oyo nyonso tozo sala bandeko yango nde ezoko sala pena ezako déranger na bakati na biso alors ba complément alimentaire to ba bien-être wana effet ya komelango azali ako a nettoyer kana nous kati ya moto nyonso pi ako renforcer système immunitaire ya moto moni et akopesa vraiment performance moko ya malamu na kati ya organisme ya moto. Merci na Yemoko Bakali mwana ya Lion azakaka mwana ya Lion Bakali je te salue à passant Bakali na benga ke grand prêtre o ya pesa nga baligné lokola Dembo Wembo et d'une image. Merci beaucoup na Yemoko Yawili Moucheni brother mavinga ya Claudine Kinwa zetikiri na bosaniote petit na ngati bo muno mo R9 toza bongo na ba makambo ya ba produit na biso tozo to komi ko citer na biso kokende na suka. Merci na mama Maria Gendi o ayeli biso ba produit oyo Maria Genda Mireille Liseke Geita mama na Mirela merci vraiment na ndingo yeli biso ba produit oyo tozo luka ba tuloko ba bino to finga kakate to luka kakate bo traitaka pe biso bandeko na bino mama moni lelo okoti na oyina poto osali formation ya musala oyo edaka biso mbalasima mekaka koyela biso moko na kati ya ba produit oyo ekosunga biso na banzoto na biso parce que eza traitement mobimba ezaka tetomela atanga wisi banini ozwi soki bandika o tcha bandika
chamakasu tuta tungula ezo sala biso eloko moko ya malamu ba produit o parce que oyo ezali na pourcentage ba pourcentage nango ezali roi ateke o ba sala kaka tout ebi pourcentage nango ta mama mari ezali bon ba pourcentage nango to kaka kubu lobi ba reine na biso zo beba lobi omona to komo bima ba blo omona nzoto donc ekiko ezo sunga vraiment biso te. Conseil nino ko pesa na bandeko na biso. Bon, yango na ye na lokola na deuxième sujet na ngai na vraiment na plateau à lelo nazo pesa oui na plateau ya massivement et belé hein Massamba bo s'abonner toujours. Bon, na ye na deuxième sujet ezali pona koya ko beta c'était to ko benga bandeko nyonso tout oyo ya ba célibataire naza na site ya ba célibataire oyo efungwami oui groupe mobimba oyo ezoko sunga bandeko oyo baza na problème ya liba o ba célibataire o batikali bango o bazo raisonner et yango na memi produit oyo to memi bien-être o pona kolakisa bandeko baya ko rejoindre biso na kati ya groupe wana ya ba célibataire bandeko bako melaka d'abord ba produit wana et puis vraiment raisonnement na bango et kozala malam puisque netolobi ba fatigue ya poto et tondi na mutu et komi ko bungisa même ndeko azoyeba sute ke il faut abala tala to ya célébrité et tondi ba célibataire nyonso ezala ya basi ezala ya mibali bobenganga na 07 51 49 55 44 na suka comme ça to ko adhérer bino na kati ya groupe. Et vraiment bandeko raison pour laquelle na ye na deuxième sujet na ngai vraiment bandeko soki na ye na deuxième version pona ba produit oui soki na ye na deuxième version papa pelé pona kolobela vraiment solitude donc qui célibataire o tolobi na lingala qui solitude mingi oyo eza na biso ana mikili ya mindele ne tolobi ebele pe eza ya normalité bon so to kolobela qui solitude eza bandeko mususu ndenge olobi awa bandeko mususu akola ye moko et pas na bango akola ki ye moko et aye pe bongo ti ye na ngwana ba poto aya na ye moko bandeko soki wana voilà quand ndenge wana ezape oui ezama bete mais to ko benga pe bango aya pe na groupe wana ko ya ko rejoindre biso quand même ko asala ka échange quand même de paroles na vraiment baninga ne bato moni mais o ezake solitude o ezo mema mutu par exemple na ba idée ya malamu te akende ko miboma lobi pesa e AVC a raisonnaka po lobi ememe na kunda noki to ememe na cimetière ndenge lelo tozo ko enterrer na poto awa solitude mingi mususu o tozo ko enterrer na bato awa eza ya malamu te et belé baso kufa donc tozo benga bango na vraiment na les oui na groupe ya ba célibataire. Merci beaucoup toza na bongo na groupe ya ba célibataire comment ya groupe wana ni les bons choix du conjoint. Voilà boyoki comment ya groupe wana ngape na groupe wana parce que je suis célibataire donc boya boluka t'appeler tan fumoko garçon bio garçon de disque à bobo luka été Tania Kevani ma chérie trop bisous à toi Fanny Manda na peso bambote Papi Mafuta yaka na kupa ba célibataire ngana oto ba célibataire to ebani yaka kuna kale ba kolota yaka kuna ngana oto ba célibataire mama na biso azo sunga biso Fleur Monde PhD et ya awa na France na Europe ezo sunga boya toujours na kati ya na groupe ya mama Maria Genda nenga pesi biso kombwana boya vraiment tokutana toko ko fanda ape biso moto même nzambe tanga salaki mokili asalaki nanu nani Adam P Eve après il ça à mon avis Adam fandika mama oui ateli musungi parce que surtout ça qui sont car ça qui était angara bela pas AVC oui mais bah ça là qui molongi na e donc groupe na biso na ba rejoindre biso na 07 51 49 55 44 na suka bakozwa mama Maria Genda akwadere bango na katia kombo ya groupe wana le bon choix du conjoint. Est-ce que groupe wana ezaka pona batu
ya France to eza pona monde entier. Bon, groupe ezali pona monde entier, eza international, tout comme bandeko bazana États-Unis, tout comme bandeko bazana Allemagne, bandeko bazana Belgique, bandeko ya monde, voire même bandeko oyo bazana Congo Kinshasa, bazana droit bazala adhérer na groupe. Bon so lelo mutamona ni azala na France akende kozwa mwasi na États-Unis, est-ce que ça peut na droit ya kozwaye? Oui, ezo dépendre na qualité ya bolingo oyo ndeko azana ngo na ndeko mosusu. O ba ndenge ba kosolola. Oui, ndenge ba kosolola. Ezaka pona ekolo na biso ba Congolais to eza pona ekolo nyonso. Eza pona bikolo nyonso tu tosangisi bandeko nyonso tu ya mokili mobimba. Ekolo ba mwa langue pona ba ekolo mosusu pe ba yoka o ba yoka lingala te. Na koloba yango na portugais. Oui. Boa noite os irmãos angolanos. Eu sou vossa irmã Maria, mas eu moro aqui na França. E o problema é que aqui na França tem muito problema. Problema da cabeça. A cabeça tá doer. Porque muita gente são celibatários. Porque aqui problema do casamento é problema. E o problema, ficar sozinho não dá. Ficar sozinho não tá bom. Aí que eu chamo também os irmãos também dos angolanos que moram aqui na Europa, e moram em Portugal, moram em Brasil, moram nos Estados Unidos, moram na Alemanha. E você pode me ligar, e porque eu já abri um sítio, um lugar que eu posso receber todo celibatário. E alguém que quero, me liga só no 07 51 40... Código 00. O código, eles sabem mesmo como é que pode meter o código. 0033. Sim. Oui. Espera aí, vou dar. 0033 07 51 49 55 e 44 no final. Depois vamos colocar o número aí no que do final do emissão. Merci beaucoup. Tolanda Kibongo, maman na biso, aeli biso ba kisi ya malamu, ba produit ya malamu. Soko mela no pe moi boxon. Bongo na bato ya cigarette. Est-ce que ko pe ko azo amela ba cigarette ba di? Est-ce que ko na bato oyo ba mela neti ba cigarette. Ba sape na droit ya ko mela na bango pe ba kisi na biso oyo. Oui, même bato ba meli cigarette. Ba kokipe ko vraiment ko mela yango puisque ndenge tolobi ye a nettoyer ka donc problème na ezali a ko sukola ko nettoyer et puis a ko renforcer système immunitaire ya moto ozala makasi nzoto ne kozala bopikiliki et nyonso kozala bokolongono. Merci beaucoup to komi na biso presque na suka o a besoin ba produit na biso a besoin ba kisi na biso aya toujours numéro ya mwana bia bachaki yango bo s'abonner na Flair Monde massivement kuna bokolanda ba émission nyonso oyo to yamba ki bongo lelo mama biso Maria Genda mwasi kitoko na kata ki Nathalie Makoma na vidéo Nathalie Makoma mais za mama Maria Genda ali biso ba produit nyonso to moni ba produit yango eza na ba prix moko normal. Merci beaucoup na Euro Million Adela Menga bienvenue Makanga Gilles Benzola na bosani yote na musika Papi Malanda motema ya Nathalie Malanda na pesi ba mbote ba kisi yango oyo ebongisa nyonso ngamo kutu nazozwa ebongisa mataka ezobongisa ba mai obike biso bata ba boki emo chichi mwa mai epesa pe bien te esenga mwa eloko mwa mwa poto mwa col donc boya bosomba yango 2 mots 3 mots pona bandeko na yo oyebi mwa ba bonjour ba bonsoir. Oui, vraiment. Mbote vraiment na libota na ngai nyonso d'abord na pesi mbote na libota nyonso ba Genda ya Blaise Genda na Londres na pesi na Christian Genda famille Genda nyonso tout ba libota nyonso ya bana matete et ya Jean Gama na pesi toujours na ya Hilaire Onema aussi ya Jean-Paul Ngambe ba ya nanga nyonso tu ya Ngilima
et vraiment ba trésor bango nyonso cousin nanga d'abord bango nyonso tout libota nyonso tout yangilima vraiment ba mbote na pesi ya Philomène qui na bala comme mbote ebele to pesi ya ni Mosengo et famille Mosengo nyonso tout ba mbote et sika ba grande sœur nyonso tout ya Matete Bazali tout comme ya Alain Baziamewa na mwasi na ye mama Betty Baziamewa d'abord et na encadrement na bango pe ndenge toujours bazo conseiller pe baza pe vraiment ko landela ba produit oyo baza ko mela et mbote na bango esika bazali vraiment baza na kimia so montalinga zo na TikTok na yo Twitter na yo Instagram na yo ko rejoindre comment oui muto akoki ko benga ngai d'abord on a Facebook na ngai ezali kaka Maria Genda et soki bande ko bakolana na TikTok bakomona Maria Genda marketeur to Maria Genda marketing eza tous les combo aso pas Betty marketing et ko mamba moko Instagram na oui voire même na YouTube même combo bakobeta Maria Genda marketing et bakokota mbala moko po ba landaka émission oyo et leki lelo et pas ya Flair Monde. Merci beaucoup pour na lelo tozaki na bino tozaki bongo bo partager émission na Facebook WhatsApp partout bo kata yango bo partager yango massivement Flair Monde HD bo s'abonner toujours et dino image que bo saniote pendant samo ya Congo na edino image. Merci beaucoup to yambaki bongo maman Maria Genda to continuer émission na biso parce que RC Poussani to continuer émission na biso lobby to kopesa sous to ya sous na ba produit mususu bokomona yango. Merci beaucoup na Rocky Masamba da Silva moto ya mbongo na kati ya Mola. Merci beaucoup na Guy Masanga le directeur na ebike to tozo fêter no bientôt. Ah merci beaucoup na Evelyn Matumona Abuni Dinganga Abuni Dale ya wana ya biso. Merci beaucoup na leki na ngamoko na kati ya Luanda pi beaucoup no R9 partager émission na biso pona lelo tozalaki na bino tozokende na biso tokomi na suka. Merci beaucoup na Yemoko Sylvie Kande et Kevani Tania Kevani Rachel Tania na pesi bino ba bote to yambaki bongo moko na kati na biso oya biso ba kisi na kombo ya Maria Genda demo na mbote pesa dema banga na yo po tokomi na biso na suka. Oui, vraiment Afrika po boîtier na komi na suka na kopesa mbote na pesi mbote na Papa Afrika na pesi mbote na Bibichi Boucle d'Or et mbote na libota nyonso tout mbote na baoyo nyonso tout baebinga Dembo Wembo mwasa mandefu wa pembe et na pesi mbote na Vieux Chico Jakarta et longo na mwasi na ye mama Germaine et na pesi na bandeko nyonso tout oyo baebinga ito toke na Château Rouge kuna na comptoir Mabena et na Noko Junior na Château Rouge kuna na Marcadet Poissonnier. Merci. Merci beaucoup pour na lelo to suki wana. Ciao.